Solo 4 réputés basali nzembo pona makama bilanga. Honorable Yamayele Alain Makana elongo na ba honorable mususu Adel Kaindo Obe Minaku na Albert Puela basangani pe basali nzembo moko ya kitoko pona makambo etali bilanga. Crise alimentaire mondiale oyo ezali koya esengeli koyeba ba stratégie nini ya ko contrer yango. Yango lisanga ba député ya Mayele oyo balobi basala quelque chose pombo kanabiso ezala sauver. Mokonzi ya mboka azali ko insister mingi kote bilanga kasi bato ebele bazali kobeta yango kara. Nzembo oyo mwana mboka Gima Tondo parolier ya solo nde akoyemba yango peshi kongandu oyo auti poto nde akosoigner ba clip ekosala makitako avec impact na idéologie. Ba député basololaki. Jour à lancement officiel tokosenga Moye Damo ekabwama lokola mapa kutete kamakame yango en tout cas ba tourner yango na exemplaire en désordre comme ça ekomatina ba confin ya ba mabele na biso ya ba mboka na biso. Lokola chef de l'état lobi boye biso to accompagner ye na pensée na ye wana. Alors façon ko accompagner pensée na ye wana to lobi ba conférence to kosala eza bien, ba voyage to kosala eza bien, mais nzembo Moye Damo azana bus ayokiango. Iya sala tondimeli bino match eza kitoko koyembela mabumu ya ba congolais suka na boule. Ba député bazana souci ya ba congolais bango yeyo Adel Kaindo Obe Minaku na Albert Puela tondimeli bino ba papa na ba mama. Iya sala